na travailler na Bercy tant auta ki kolongwa pa ferré tant ça ki orchestre tous avec ensemble benga kinga etaka collègue na e to vimbisager yo wana yo mtsolobi ke aza patron nga patron eza moto travailler mo sala pa mutu mo afutaka yo mais nga Bercy afutanga te donc na habité patron obi boss na yo patron na yo na habité nga futanga te ezake loko mo boy artiste chai ende niko orchestre no yango yo yaka ata mo ba intervention mo boy ponga yaki mabwe na yebwe na pesi makam na concert batu bamoni biloko ba chinois umelaka te yolele ma o Yeumelaka tentambe artiste chai na leli. Bercy bon comprendre kaka pour Bercy talaka Bercy lobby na minute onde sa boye no beta lisusu ba musique moko chiffonné te na so beta ba musique mo repasser mais na minute on sa bina zongeli musique chiffonné Emogo mo dwelo bagia go beta na ye musique chiffonné te Koma jina ye la musique repasse kurekatani alati chiffonné nzambi tusutuki Matondo mingi na biso nyonso tozwi opportunité ya kolanda bongo pe le Pro TV eza dega bakiselaka bango Bob Banfum papa na Christopher kaka ndenge tozwami bongo na mikili ya poto et précisément na Klanta bisika obozwi opportunité malamu ya kolanda biso et surtout na France bosepelaka mingi na kolanda pe le Pro TV eza dega oeza bongo émission na bino esepelaka bongo na kopesa bino ba indusa pe information oeza émission ya polémique et surtout na kata Kinshasa kaka ndenge bozwi mena ndingisa ya kolanda biso bongo bolanda biso na bokebi pe le Pro TV eza dega Bob Banfum papa na Christopher bakiselaka bango bébé bonel mingi ya kolobezali kasi bozwa opportunité ya kolanda biso na bongo nande komoko tozvandi na pemene awa na kolinga na présenter te kasi yemoko ami bimisa na télévision bote Mbode bana poto Afrique partout mokili mobimba c'est l'artiste Chai mwana ngoye yo erreur ba voisin ba sala ba finga zemi ba sepela na mwana dog mwana ngoye yo quoi. Ouais. Merci beaucoup bino moko boyo ki vraiment artiste Chei yo kaka mingi ya kolobezali kasi bolanda biso c'est pe le Pro TV eza dega baka maele na nima ntaka bazo maele na sima baje ndeko bandeko bazolanda biso balingi bayeba eloko nini esali ke o ya bongo na pe le Pro TV ko milakisa na mokolo ya lelo wa na e awa komila kisa po donc babi komi bomba pe leki trop donc tozala makambo to bandeka ko sala mais cette fois-ci to bité photo kende na chaîne moko yebani poto pesa sko makambo bana poto partout ba mona ba bango moko ba binde ba ko sala donc artiste azawana zo sala makambo yemoko esenga ba soutien yango na baki fona pesi lango donc yango na ye. Merci beaucoup. Bandeko bazolanda biso po bakota vraiment na ben émission na biso c'est pe le Pro TV na ko sepela omega na nuko pesa bango mwa ndimbola to mwa eloko moko bo esepelisa bandeko bazolanda biso le référent Boulenga Igor Ngadipo na France ekozala bien. Bon balobi waneza musana biso soto sala ngote to lia ndengeni. Ba mama batikalaka na pale bangonde basifeyaka bana baba kendaka bulo pona koluka diniero nakendaka mosala na yoga na sima mwana bebi natuna papa Facebook aya TikTok natuna yaya WhatsApp tata mwasi Instagram babelo gozoya ngwana donc. Merci beaucoup bino nous sali bino bien vraiment tant que découvrir c'est Pelo Pro TV akopesa biso bilengi angaye abiso obakei obatikali oliake pa ya banani baka maili na nima ntaka papa bandeko bazolanda biso artiste Chei na kolinga omeka na kopesa biso parcours na yo po bandeko bazolanda biso balingi bayeba yo uti wapi epi ozalaka wapi. Bon artiste Chai autini na palais aotina palais tanga monike ngonge beti mvuluzi alinga lamuka donc yango to lamusi makambo
donc nauti nanga so wabite naza mwana Congo enfant du pays na yesiko kolamusa nde animation po elalaki bandeko bazolanda biso bayoki ke non ndenge oti koloba wana ke uti na palais yango wapi palais ya palais bandi musique yango epa ya nani musique soda bandi musique pa nani bon nga ko banda musique na bandi musique pa mutu te mais na travailler na Bercy tango auta ki kolongwa pa ferré tango asaki orchestre tozalaki ensemble abengaki nga etaki collègue na ye tovimbisa je wana Bercy mwana aza président na yo collègue yaki par rapport non yo uti epa na ye tango yo uti epa na ye seke ye azalaki leader na yo président na yo te na uti pa na ye te nayaki intervention olekaki epa na ye taki président na yo nabi boy Pelo Pro TV eza dega bilengi yango yo baka mail na nima ya ntaka mais siko yebisa ngai yo zo boya yango ndenge nini yebisa biso nono ondima Bercy te po nini te naboye za animateur grand animateur de notre pays Bouddha place à ça na PC bambote mais naboye te na lobby clair ke Bercy abengaki ngai po to sala na ye donc loro moko boya one two pesa ngana pesa yo to chabi donc simbaki pete azongi na place ya kendaki ngape na tikali na continuer makambo nanga bongo lelo siko lelo siko ataka leader na haute aza leader mais ya za hérité boko za hérité watana bena je sali là où il est eza mabete sko hérité za nani pa na yo ye aza leader na yo Bercy mwana leader na yo chenche yo ningo ndima tende nini leader lino relaxani koza leader nanga patron na yo Bercy mwana patron na yo chenche meka ndima tende ni balandi apelo bino moko bozo mona tende ni makambo chenche azo wangana na yeke Bercy mwana aza leader na ete patron na ete metandis ke ya leka kuna Pelo Pro TV pesa bango bilengi chenche ozo boya pona nini et puis totali boye bana poto bazo mona na Atlanta na France bazo mona pena ba très ya Bercy mwana epa na yo ezali no bon yo wana yo mtsolobi ke aza patron nga patron eza moto travailler mo sala ka pa mutu mo afutaka yo mais nga Bercy afutanga te donc na habité patron obi boss na yo patron na yo na habité nga futanga te ezake loko mo boye artiste chai ende niko orchestre no yango yo yaka ata mo ba intervention mo boye po nga yaki mabwe na yebwe na pesi makam na concert batu bamoni donc ye moko buda yebi krini liyo pesa Bercy cri o nga na pesa bon nga na pesa nga na ko pesa e ba cri wana di nga na pesa e ba cri te menaza na ba cri nango na bandako bwaka kuna doki cri na oyo bandako bwaka kuna ya iba bon ayiba soko yiba wana na ebite pono na yoki te mais ayebi ebo chai c'était bosseur donc bwaka na ba cri yango na bwaka ngonano bilokwa ba chinois umelaka te yolele ma ye umelaka te ntambe artiste chai na leli ye umelaka te ntambe yokango koko toke toboti na chinois lundi mwana kufi mardi toboti na chinois lundi mwana kufi yoga chinois le la bébé chai yoga Pelo Pro TV eza dega angaya abiso obakei obatikali les référents bulenga papi kizaza papi ya bakizaza eza dega Pelo Pro TV pesa bango bilengi angaya na minute oyo bazwa maeli na sima baje baka maeli na nima ya ntaka TV eleki radio eza pona matoi mais TV eza pona misu chai Pelo Pro TV asepelisi bango mais yo pe mekana nu koyebisa bandeko baza na poto biloko nini obombeli bango mikolo po kilelo na kini wa bana poto HK la silence d'or na Paris donc il a pese bambote Jésus Malonga en États-Unis donc balobi artiste chaye yo bientôt la Dubaï ezoya
Dubaï ezoya bazo banganga ezoya donc ba poli na bango donc ba poli ya kopola to kana Dubaï tongo etaningo banduku e ngasekolala nalamuka pongi esili miso na ngara un bon rêve bébé lundi tozalaki no bien madi bébé yo bongwani yo tindi maloba shaba master baloba koboyi ngai shiralandi ni bato ambongo chai chai mutu ampiaka shiralandi ni bato ambongo bob chai chai mutu ampiaka shiraponi dollar Dubai aller-retour chai bandeko bazolanda biso balingi bayeba sikoyo ozo évoluer ndenge nini wa artiste chai chai toujours dans les bons balobi soutenez l'artiste donc artiste yeyo ausengaka ba soutien sokoza na posa libanga babuwa ko libanga kitoko bayemba yo artiste chai chai yeyo pesa makambu donc binomo bozo mona kaka trop parler petit biso loba trop te po batu misuka loba bazana basaki ya bakri banini sko bakuta ina mutazana izine izine bakri place basala bakri donc mukolo nango yeyo ozo évoluer ndenge nini donc na évoluer calme donc na minute oyo na évoluer calme ba rap ezali nazo répéter kaka nazo pesaka makambu nazana studio bientôt la single ezoya donc artiste chai chai azaka na kin par rapport mais président na yo Bercy asepela to mona na ba TV asepela to bakanga ki fere asepela to bakanga ki fere ya sepela na pasa mninga bon Bercy bon comprendre kaka po Bercy talaka Bercy lobby na minute onde saboye no beta lisusu ba musique moko chiffonné na so beta ba musique mo repasser mais na minute on sabi na zongeli musique chiffonné na ndenge nini Pelo Pro TV yo kama ramboyo ba dossier yendongo TV le ki radio na elengi bazoma ele na sima baje Bercy mwana alobaki ke akobeta lisusu musique ya chiffonné te kasi azongeli yango alobaki akobeta musique ya repasser chemise comme lango chiffonné na kama histoire wana beta na biso lisolo développer ngona Yemogo moto lobaki ya kobeta na ye musique chiffonné te komagina ye la musique repasser kurekatani alati chiffonné nzambi tosutuki Salelo moko pona Pelo Pro TV bientôt tokomi na clôture pour émission na biso bana poto Igor Ngadipo Alpha Omega le référent Boulenga Papi Kizaza pote na ngai komela docteur Bambi na Atlanta na États-Unis d'Amérique na pesi mbote na nga na mama Tabita o azwaki bongo opportunité malamu ya kolanda biso bana ya Cité de la Gloire na pesi mbote na bino nyonso chai émission na biso ekomi bongo na suka okoki kopesa mbote na banani o bazwaki opportunité ya kolanda bio na pesi mbote na ngai donc en Afrique mobimba donc en Europe Asie Océanique Amérique donc na pesi mbote na ba social na Kimbangu na pesi mbote na tonton Hervé l'homme de arrière donc muto solo la rabi ko kaba o ya sombela artiste chai moi chombo donc ba poli na pesi mbote pas songa mbeli papa bienvenue maestro boutique mo etekaka bien na pesi mbote nanga pa boss Rigo papa na Ritiana donc Rigana motema maman exaucé Dieluta Picasso motema maman situ donc numéro de téléphone bandeko ba Hollanda biso bana besoin numéro de téléphone na yo wa plus 243 89 61 28 195 bandela 089 yo yo kanga bien koma o 61 28 hey obagize lezo 195 na suka boyoka toyoki mais on a qu'à bestir la Bercy Pelo Pro TV to tiki bango na ntembe eza des gars na sepeli makasi na bino se bozo ki opportunité malama kolanda biso bozo maile na sima baje artiste tsei akeite kasi tokozwe na mbala ya sima kaka na bapel na bino
Pe le Pro TV a continuer toujours ko pesa bino bilengi. Zoma ina sima baje bakei batikali. Ah Bob Banfoum papa na Christopher bakisaka bébé Bonel lumière et ça yaki. Ah Telega Pe le Pro TV eza des gars. Go.